Ouais, bandeko, bokoto, comme d'habitude. Toye, déjà. Bandeko, bokoto, toye, pour Makambo, c'est très important et surtout victoire, pour la biso. Yango monique toye, pour motiver bino. On soit à côté, s'il vous plaît, beau partager. Je pense que information ils ont circulé mais il y a besoin de vraie information à Makambo Wayambo. Ils ont na Facebook nae ou bien na Bokoto TV. Bandeko tout oyo boyebi ke bozana ba site belé bozwa image oyo koza revendiquer na motute po Wayambo azali ya peuple. Ça veut dire tango to sali boye site na yo soki okozwa image oyo pona ko faire véhiculer message ba tutu ba yeba vérité ya Makambo Wayambo sans montage sans sentiment biso to ça ba biloko sentiment te partager en monde ko ngai na moni déjà bozo kota ibele soki olingi Wayambo partager émission oyo po izana bandeko la miso bana Kasai ba miso ba Bandundu Équateur bazana ba Congo tolingi to ebisa bino na étape nini to comme pour le moment pour tozu ba pele belé par rapport ya Makambo ilika kilobi tolingi to ya lisuko éclairci ni bino po bo paniquer te. Bo paniquete po ba kadia ba osala tout ba kotisa bino ba information ya lokuta ya moto senge pa na bino ndeko na ngai soko zolanda biso na Facebook. La première des choses partager po to ligne émission et circuler mutu soit informé po ba ya ko gobe ba fausse information te seule page o e go pesa bino vraie version ya Makambo Wayambo ezali awa na Facebook ya Emoko Wayambo mais mutu ajiraka Wayambo directrice yo mona bulbaka ke Wayambo tozo komela yo muto agera kaye yo Wayambo za trop ba Facebook te talaka po za leader mais ba information na bino tout ba salutation na bino tout o bo komela kaye tout e komela kaye soki atangi ayebisa kaye continuer toujours na ko continuer ko tindela Wayambo ba message bande ko bokoto ebele avant to yebisa bino étape nini to komi na ba ndoki oyo ba okanisa ke bako étouffer bako boma combat oyo o ba okanisa ke bazo bomba na sima gouvernement française bakanisi ke bako ya ko étouffer biso bande ko bokoto na ozela bomba tamwa ebele poto banda déjà ko lobela bo partager bande ko ngai boza oya yebike alinga Wayambo oya yebike alinga peuple mokonzi oya yebike alinga nation na biso partager parce que oyo Wayambo za victime ya amour ya patrie Wayambo za victime ya amour ya peuple na ye yango to eko pesa bino information ya espoir muto a décourager bino te na sima ya France bandoki ba etondi ebele bandoki bakadi ebele ba bomba na Makambo ya France wana mais to si to beti bango premier round to ke na tozo expliquer bino eloko nini ezo sala ke ezo leka pour le moment to expliquer bino po mutu moko ya komemela information ya nzela te po bazo tondi sabino ba information ya nzela ebele o Wayambo basali bo o ba ko refule nanya ko refule Wayambo nani boboza malade bino boye bakate Wayambo azana lien makasi na ba membre union européenne ça veut dire bana na basi moi sine baza ba belge eloko liboso na logo le équivoque wana kolobake ba ko refule e bolongola yango parce que batu mingi ba taliba bazo faire circuler ba image o Wayambo ba nanya ko refule Wayambo yemo kona za blindé azana passeport réfugié, il réfugié rouge, il a vert, bleu, il a noir, bleu comme ça. Il me voyait pour moi ça a tombeau qui a bimi c'est bon ça là Wayambo za bien blindé. Ce qui azana problème awa na poto akosila na ba européen. Bolongo la bino na Makambo la bino ya Congo wana. Na lingi na expliquer bino pour le moment place ni tozali Wayambo si a beti gouvernement ya France na ba pays to e bombani na sima na ba président dino po bozomo na kaka ke procureur de la République française muto telema baza ebele na sima procureur wana baza ebele to si to beto bango premier round na lingina ibisa bino deuxième étape ya deuxième round eloko nini ko salema yango to loba peuple zaïrois mardi oyo biso tout ozana Paris deuxième round na gouvernement français et eza Wayambo. Donc, peuple congolais, mobimba na gouvernement français, des autres les casco mardi, ça veut dire, oh, bon, mon que ça qui lobby, jugement à lobby. Wayambo a gagné procès, a gagné, bah, il va libérer. Juge à lobby, va libérer. Mais procureur, quand on dit procureur, ça veut dire, c'est la France. Et ça, il appelle
eza d'accord te na jugement wana te esali appel selon procédure na bango ndenge bakataki wana donc ekosuka wana te bapesaka chance na cas adverse, ça veut dire procureur de la République, ça veut dire français pour wayamba azosamba ndenge na français azosamba na français azosamba te na mutu non eza état français ndezosambila na bokechu bango siko basepeli te na jugement ya juge alobi balibere ye état français de lobby que non il faut bakanga ye basali appel yango moni lobby biso tosepelaki toyebi sino ke balibere wayambo mais na procédure ya ba français il fallait kozela 10 heures kotala soki procureur a réagir procureur a réagir a rejeter décision ya juge et tozokende siko na deuxième jugement na deuxième jugement ça veut dire bandeko bomona kaka teke oiza procureur wana te bandoki ya ba pays ya bino ya Congo ya Rwanda bazana sima ya ba français bazana sima ya ba français bakanisi ke il faut ba clouer les monuments ya combat oyo tango toyebisa ki bwa ya baza monument botinga komona kaka procureur a boy bare non gouvernement na bino ya Kinshasa eza na sima gouvernement ya Rwanda eza na sima bazo lukaka ba étouffer wayambo o tozopesa bino eza ba vraie information to boyo kokota na ba détail parce que tozana na bango na bitumba donc jugement ezoleka mardi bande ko la biso ya France mardi oya lingaka wayambo senga na musala parce que pression na bino e kosala que jugement ne faut pas kata yango bien to gagner bango na premier jugement na première étape wayambo ba yisi a libérer nini procureur de la République, ça veut dire France et Boy. Yango ezabo mardi jugement et dissous les autres cas entre wayambo na gouvernement français. Na gouvernement français boy bake simanae Congo ezali na Rwanda. Ba luki wayambo na ba voix tout bazuyete bake ko la dossier moko epola ya kala baka isiki ba ukanga wayambo peuple zairwa bande ko na biso ya France. Ndeko na nga ya France. Mardi, biso tout na 9h, toza na Paris. Boyebi place wana na éviter place à vous expliquer, mais oya lingi vraie précision ya place jugement les cas qui lobby, bobenga maître bola akopesa bino ba place. Donc mardi bande ko na biso, boya ka ndenge to sala ka manifestation. Pression na bino, il faut ba libérer wayambo parce que aza victime ya amour ya peuple na ye, aza victime ya défense ya peuple na ye, wayambo ateki drogue te aibité et loko bazoluka ko étouffer pression eleki ba monike azali icône, aza monument ya combat oyo. Ya monike ba olukele problème na sima na ye, gouvernement ya Kinshasa ezali, Rwanda ezali na sima, bazoluka tout ba étouffer ndeko na nga olinga combat partager mission oyo. Donc mardi tozo beta bango deuxième KO. Mardi, jugement ezali entre Wayambo, ça veut dire les Congolais, na gouvernement français. Bandeko. Ezali, eza Wayambo te. Eza résistance, bazo lukaba étouffé yango. Na sima ya Wayambo. Beki soki tolongoli Wayambo, na sima eso, ya sima maître bola, na sima ba combattant mosusu, o baza na Paris partout, to étouffé bango. Peuple ezaiwa, eza problème à qu'on néglige te. Mardi, biso tuna 9h30, tozana Paris, bobenga bato a Paris, ba place ni jugement ko leka ponga na Bruxelles, to kutana na soki tozana Bruxelles, olinga ka wayambo, olinga ka combat parce que baza ko viser de façon bakanisi ke ba ko étouffer combat oyo. Ndeko na ngai, makambo yo leki kuna lobi wayambo beti ba français ka au debout. Pourquoi les ba état de droit? Eza état de droit. Juge azana parti prité. Juge atali dossier ya wayambo eza vide abito kokanga mutu te oiga Pilate nenga sokola ki makambo ya Yesu lobi na yebi makambo te me bandoki kaka bazobomba na sima bo garder tama quelques jours afanda kuna yango tozolo ba bandeko pression na bino ya mardi biso tout tozo kende na deuxième étape ya jugement oyo kosala ke ba lo tango juge wana kokata mardi wana wayambo ba il faut ba libérer ye parce que aza innocent donc ils ont na preuve mon côté que batindela lettre à mona yango ba na preuve mon côté jugement les gars qui lobby a gagné juge a décidé de libérer mais ba kadia Kinshasa na Rwanda ba bombani na sima ya ba français na sima procureur ba obi bo garder nano
bayebi ke ba garder te kuna po peut-être ba okanga été bazo sala ndetu moralement ba bouger ye aza pe na prison te aza na centre fermé centre fermé za kapona bato ba ozongisa bango na mboka na bango mboka wa yambo za Belgique po aza réfugié politique na Congo a otiko nyata te ba fansi na centre fermé po ba zongisa na Belgique muto azo yebisa bino ke ba kozongisa wa yambo na Congo aza muto lokuta po na ndenge ya normal boye wa yambo ko nyata Congo te akonyata te parce que passeport na ye ezo permettre te po akende Congo ezo permettre te ako koma ba mboka tume na Congo te siko bo bino bokanisi ke ba français ba ko violer loi o ya nini ya Genève ba kanga wa yambo ba kende ko livrer na Congo na pouvoir nini wa yambo za réfugié politique reconnu encore za actif ba tutu ba yebike ba institution tu ya Europe ba yebike wa yambo okolo banano poto. Donc pour vous dire que bande on a biso France 24 a luka ki wa mo mardi makasi à travers Colette Brackman à Senga qui France 24 qui nduka wa yambo ba comme aza prisonnier pour le moment moi ba sala interview ezate omoni ba luka ki bazui mettre bola moi pour il fallait ba localiser place azali. Je pense que après sortie naie ne ba ça tout ba lobisaye mais ba luka ki muto aza na détention moi ba lobisaye zate donc botala na niveau France 24 a luki à travers Colette Brackman muta senga kike bokende kuluka bo interviewer bande ko boye bisake boye ba ke grandeur ya wayambo et bouger monde ba politicien bele ba kanisi bazo sepela yo ba kangaye toyebisi bino ke wayambo za ko bima liso en force donc akozongela bino na force moko. Bon, quand ça te que Babylone comme intimidation na bino ko bangi sabiso. Toko zalaka na position na biso ya violence, ya maloba mabe contre bino bato bozo boma peuple wana. Peuple zaïrois, mardi biso tout na Paris. Ce que un message on de kolanga i partager ango. Toza biso na ba guerre wana, eza guerre ya Congo, ya ba oyo baza ba victime ya violence, baza ba victime ya ba massacre, ça veut dire à travers Wayambo, Oyazako Bimalokola, ambassadeur, il y a la vérité pour le moment, pour la massacre, il y a un viol, il y a étouffé. Il y a un moment où il y a France, vous voyez que France, aza pire muta Kagame, aza pire muta ya Chilombo, bazo kanisake na sima na bango bako bomba na France, eza état de droit. Na état de droit na bako juger ango, ndenge sengeli lobi nano to beta ki bango, balobi ba libérer bango ba boy, ba sali appel. Na appel wana iso toko beta bango yango mardi bande kona biso o nyoso alingaka France et alingaka congolais o nyoso ayebike bazo boma peuple congolais o nyoso bazo violer peuple congolais et waya mbalo belaka surtout ke ba viol ba massacre liberté en mboka wana toza sous occupation soko olingaka Congo olingaka wayambo ndeko na olingaka Congo mardi biso tout na 9h30 jugement ezo sala masabiri deuxième round biso na ba français. Ce que Fandi nanda kondenanga oza complice. Ce que Fandi oye mardi te oza complice. Mais ce qui oza na kanda yabato bazol sepela na kokufa na biso ça veut dire mardi boye bake nasima procureur wana Kagame a bomba kuna nasima procureur wana Chilombo bomba kuna nasima procureur wana ba président na bino ba parti politique oyo ba mona kawaya ba dérange bango ba bomba ni na sima ya makambo wana po ba étouffer boye ba lo bate. Peuple zaïrois, message est que mardi ezali le 25. Entre temps le 25 wana, toza pena jugement mosusu awa. Ngana wayambo. Makambo tomatisa ki drapeau na ambassade. Toza isu convoqué awa. Peuple bozo bona comment tozo se sacrifier pona bino peuple na biso. Le même 25, toza na jugement awa, ça veut dire ngana ko se déplacer pona moni bato ebele, baza ko se poser ba question et soit été ngana salaki. Mais le 25 il faut na représenter wayambo awa nanga moko parce que biso mi balé les sous ambassade ya Congo et fundi biso awa. Le 25 il faut to samba makambo tomatisa drapeau ya Zaïre na ambassade na bino. Ça veut dire ngai na Paris soki bomoni nga te boka mate parce que toza na jugement mosusu awa ngai na wayambo ba convoquer biso nanya portaki biso plainte ambassadeur na bino ya Congo. Ambassadeur na bino ya Congo apportaki biso plainte. Ndenge to kitsa drapeau na bango oya ba génocidaire to matisa drapeau na biso ya Zaïre donc c'est normal bon mon angate
il faut se représenter dans l'ambassade pour défendre l'absence de Wayambo. Nangai moko, to ebine to koloba de façon pour pas repousser en moto ya ko samba biso mi balenzela moko. Mais mardi wana, ndeko nangai, biso tout na Paris. Biso tout ba na Paris toko beta ba français jour wana, Chilombo ko betama, Kagame ko betama. Bokomona mardi tozo bima, Wayamba zo bima libanda. Muto biso ko sabino tepo, bazana preuve moko te. Bazana preuve mon côté, il y a un moment qui est tombé, la première étape. La deuxième étape, il faut beta. Ceux qui vont a gagné Chilombo, a gagné Kagame, a gagné la français, Macron. Parce que les machines mobimba. Oh, et ça dit que Sangani, Bombani a si ma procureur. Pour ça, tout va tout faire vérité. Mais Bazana va élémenter. Bazana ba éléments ba luki ba piste tout o ba ko kanga Wayambo ba ko kite ba ko bimisa dossier à 2015. Le pauvre a mon même lettre en côté. A mon lettre en côté interdiction na au kende na France. Yango ba ndeko tozo beng sabino mardi biso tout na Paris. Ba Taliban to ko s'occuper na bango après. Ceux qui to bimi Paris to s'occuper la Taliban oyo Kagame a monné bino lokola ba nyama président la bino sa bolole bino ba Taliban Kagame a lobeli na France 24 a lobeli na TV5 et les qui sont na ba BBC a manqué président na bino respect a manqué peuple zaïrois a manqué président na bino respect mais tala président na bino au moins à répondre Kagame na ba télévision a minene wana a ke ko lobela na top Congo na Congo lâche Mwa o yake oganga la lupango na bango. Woo. Libanda moninga na ya lobeli na France. Chilombo soga zake mobali fa réagir na France. Mais ake lobela na top Congo. Ozomo na teke azalash. To si la na makambo ba français, ndenge bobomba na sima ba français, to zozongela Chilombo. Kana Kagame a manqué ba tout respect. Le seul homme o est capable de faire face na Kagame, eza Wayambo. Pour Wayamba qui a répondre Kagame avec impolitesse na wana Wayamba qui n'a piste impolitesse avec Kagame bon sabino na ba président na bino tout ya ba parti politique nani abimisi mutu asala face na Kagame nani bon sanga ke nani oya bimisi mutu asala face na Kagame bango tout ba koti mikila bango tout ba kangi minoko est-ce que bino bo passe vous kanisi que ceux qui Wayamba za la kalelo libanda libre. Je pense que Kagame a une réponse. Il y a un mboka ne senga biso il faut to zoya moto diriger. Kagame muchope ya Kagame a sali ba bêtise autre que ça là. To kangi une frontière, to rompre une relation diplomatique. To kangi yango. Congo gagnaka ni na Rwanda. Congo e gagnaka ni na Rwanda. Exactement. Comme président la bino za lâche a koki ko zo décision amibalité. Mais biso na tour na biso d'ailleurs, avant même tout, tant que tu as Congo, tu as frontière, on coupe relation avec Rwanda. Il faut renégocier relation. Il faut renégocier avec des conditions. Un Rwandais pour quitter le Congo, il faut un visa. Bozo bazo sakana bino, bato baza capable de défendre le Congo, le Congo ba Wayambo, bozo sacrifier. Peuple zaïrois mardi biso tout na Paris. Boto kende kuna il faut to bimana Wayambo toko gagner bango mardi ndeko na ngoza kana Paris bande kona biso ya Starcell bande kona ngaya biso ya France mon ba jeune oyo penza oyo yemo ka lobake qui fait les malins bo fanda na manda côté boya ko défendre leader oyo ya défendre ka peuple zaïrois aza victime ya amour patriotique oyo aza na ngwa envers peuple na ye aza victime ya ba mama oh ya ba maman baza ko violer aza victime ya ba maman ya bana mike bazo boma Wayambo aza ko défendre ba valeur liberté à peuple zaïrois yango to senga ba jeune tout ya Paris ba wesh kasu ba minga ba wesh wesh ba petit la biso de ba français ba bino de ba wesh yemo ka lo ba on Paris pas Paris donc ba jeune à Paris oh yemo ko ba bozaka espoir na ye bozaka espoir de Wayambo ya ibisa ka tu fais le malin tant on bika tu fais le malin double patte Wayambo kontaka na bino ba jeune donc boya ko défendre Wayambo mardi
espoir ya wayambo ezaka bagene wana oyo tu fais le malin alobelaka yango awa donc bagene tu fais le malin bawesh bamama ya Paris bapapa ya Paris bandeko botia baleki parce que bandoki bazotia bato omona o bazosepela na émission te botia baleki ebele mpo bakata émission te botia baleki ebele bandeko botia baleki ebele bazosignale mpo ekoma lokola émission moko ya haine tribal botia baleki ebele ndeko na ngai yapuye mbangu mpo awa deja ozolakisa ke bakadi ya bakoti awa ebele bazolinga émission ekata bandeko botia baleki ebele edomine bango Davina lobana na melano mai po biso na bino toza na bino lobana yesi ko alobaka anglais alobaka français alobaka espagnol tiko to lobela bino mais kimongo a évité lobela ba mona français ba yoka ngana zozonga la bino. Alors bonjour peuple congolais, bonjour à nos papas, nos mamans, bonjour à mes tantes, mes frères et sœurs. Mon oncle a déjà tout dit, donc Papa Isso, le commandant Isso, a déjà tout expliqué. Nous, on est rassurés, donc on s'inquiète pas parce que déjà de la première partie, ben, les juges avaient décidé que voilà que papa est non coupable, donc qu'il devait absolument être libéré. Nous, tout ce qu'on voudrait vous dire, c'est que soyez fermes. Ne suivez pas toutes les informations qu'on vous donne sur les réseaux sociaux. C'est que mon oncle vient de vous dire, c'est la seule vérité. Papa va très très bien. Ce matin, j'ai été au téléphone avec lui. Il va très très bien. D'ailleurs, il a dit de vous dire bonjour, Kalingi Bino Mingi, que Nyosoane Zapona Bino Azanaye très 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 bien. Donc, mardi, c'est mardi, hein, Papa Isso? Mardi, oui. Donc, mardi à 9h30. Donc, allez les retrouver à Paris. J'ai pas l'adresse, mais si vous avez besoin d'adresse, vous pouvez contacter Papa Christian Bola à Paris. Donc, il vous donnera toutes les informations nécessaires. Et donc, voilà, nous, on est vraiment très, très rassurés. On s'inquiète pas parce que la victoire est certaine. La victoire est certaine. Mon père n'a rien fait. Il a rien fait. Comme j'avais dit la fois passée, il est juste victime de l'amour qu'il a pour son pays. Tout simplement, c'est l'amour qu'il a pour son pays. Mais ne vous inquiétez pas, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous sommes une famille au-delà des avocats, au-delà de tout. On fait confiance à Dieu. Et notre Dieu est juste. Une chose est certaine, il nous laisse pas, il va pas nous abandonner. Et donc, moi, je suis en paix. Mes frères et sœurs également sont en paix. Donc, on s'inquiète même pas. Donc, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, ne soyez pas agités parce que tout va bien se passer. On a déjà la victoire. La victoire est dans notre camp. Donc, laissez les gens parler. Parce que les gens aiment beaucoup parler sans pour autant connaître réellement la réalité des choses qui se passent vraiment pour mon papa. Donc ne vous inquiétez pas, papa va très très bien, il va très très bien. D'ailleurs, dès qu'on va finir le live, je vais le contacter à nouveau pour lui dire tout ce que voilà, je vais lire vos commentaires pour vraiment lui rendre compte de ce live. Donc il va très 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 bien. Ingeta, Boketu c'est un homme fort, Boketu c'est un homme de foi. Lui-même je l'ai appelé, il dit Davina, nazo bangelo côté, naza Daniel. Donc, lui-même, il est tellement fort, il a le moral tellement solide que, voilà, laissez les jaloux parler, laissez les gens parler. De toute façon, les gens parlent toujours. Dans la vie, il faut savoir une chose, il y aura toujours des personnes qui vous aiment et il y aura toujours aussi des personnes qui ne vous aiment pas. Le plus important, c'est se concentrer sur les personnes qui vous aiment parce que, voilà, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. C'est pas tout le monde qui pourra toujours vous aimer ou vous soutenir. Vous connaissez le combat de mon père. Vous connaissez l'amour qu'il a pour son pays. Vous connaissez combien il s'est sacrifié pour ce pays. Donc,
à vous maintenant de le soutenir par vos prières. On a juste besoin de vos prières. On a besoin de votre joie. On a besoin. Donc ne vous laissez pas abattre, même si les gens parlent, même si les gens disent n'importe quoi. Ne vous laissez pas abattre. Il est déjà libre en fait. Il est déjà libre. Là, c'est juste la procédure administrative, ce qui est tout à fait normal. Mais on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Si nous-mêmes, ces enfants, on ne s'inquiète pas, on est là, on rigole. D'ailleurs, ce matin, on rigolait même ensemble. Je l'ai taquiné. Donc, pour dire qu'il va très bien. Il va très bien. Et maman Didi aussi va très bien. Je suis en train de lire vos commentaires. Maman Didi va très bien. Vous savez, moi, comme je vous ai dit, on est vraiment une famille qui croit en Dieu et comme on aime souvent dire, Dieu est un très bon papa et Dieu va agir en faveur de son serviteur, en faveur de son fils et donc voilà, donc merci encore pour votre soutien, merci pour votre soutien, que Dieu vous bénisse, Papa So. Je sais pas. Bon, aujourd'hui, je vais pas trop parler parce que voilà, je vais pas trop parler parce que pour moi la victoire est déjà certaine en fait. Le fait de parler, donc pour moi la victoire est certaine. Papa va bien. Déjà la semaine prochaine, il rentrera chez lui à la maison. Bandeko bozala influencé te na ba biloko ba taliban bazoloba wana. Ba taliban za déjà épuisé. Il faut ba répondre nano na gouvernance na bango 3 ans yango basali nini. Kagame a manqué bango respect basali nini. Bokecho azako bondela peuple. Ba taliban bosila na makambo nzalo ekoti na Kasai. Bosila na insécurité za na est. Sujet à Bokecho a déjà héros national. Vie ou mort, Bokecho il a fait déjà son histoire. Mais yo, au mot tala nano à venir à bananao. Bokecho banana ba réussir. Bokecho a réussir banana ko faire réussir banana ba sala ka batanga. Bokecho a souci à bana ya Congo. Bana oto benga bango génération les 17 mai arrivé à Afdel. Bayebi éducation te bayebi courant te bayebi kimia te. Bokecho zo bunda po bana wana quand même ba bénéficier na kimia. Depuis le 17 mai, bateau ba Rwandais ba ya 1997 96. Ti lelo peuple azo connaître kimia te. Bana babota minase ba viol, babota minase minduki, bana babosa minase ya nini ya nzala. Bokecho azo lingande makamba na ezo sila. Bokecho bana na ba réussir, Bokecho bana ba lia bien, mais au contraire, il se sacrifie pour d'autres enfants. Bokecho ana bana ebele ya Congo tout ba bana na mais azana bana na biologique, mais tant que pas un papa au Congo, alingi bana na peut pas bénéficier d'éducation lokola ya bana na. Est-ce que ça na eloko mosu eleki un homme qui se donne pour les autres? Il se sacrifie pour les autres. Nanyango ko salande. Lilo Bokecho ana prison. Nanyango tika bana na pendant ce 4 jours, au mona bana na été. Mais andimi pona bino bande ko na biso. Bakinois. Bo telema bakinois. Bokecho aza victime. Il y a vérité. Aza victime. Il y a amour. Il y a peuple na ye. Bokecho aza victime. Il y a koluka indépendance. Il y a peuple wana bandeko. Bo bima lokola ba jidate bozo sacrifier de kona bino muto azolo baka vérité soki afinga kapona cause moko boy baka lokola ya Kagame. Est-ce que Bokecho soki abetra Kagame maboko abetra Kagame? Combien de bateaux na moni ba bengi bazolela Kagame a manqué biso respect. Donc il fallait que les hommes comme Félix et dans Bokecho, parce qu'un voyou comme Kagame, il faut des voyous comme nous ba répondre bien. Ba Jean-Pierre Bemba ba Koti Mikila ba Katumbi ba Bemba bango tu ba limwe nani ko sala face na batologa ba Kagame ba Kanambe ba Félix. Il faut biso yango tout ça mardi ba ndeko na ngai ya France, ndeko na ngai donc ba ndeko na ngai ya Lille, ba ndeko na ngai ya Paris Mobimba, ba ndeko soko lingaka Bokecho bolanda ba direct maître bola ko sala ko pesa bino adresse parce que ngana na Paris te. Tokutana na 9h30. Il faut ba français ba yebake Bokecho azali déjà monument ou azo défendre droit ya peuple zaïrois, libération ya peuple zaïrois. Yemoko mi benga ka libérateur. Libérateur mi benga il faut le peuple en la libérer. Ami benga ka libérateur il faut libérer peuple wana. Je pense que le jour peuple wana ko za libérer
bokomona ke bokechu mboka na kozala gérer koleka même intellectuel ezaka kia comme président et faire kozala circuit ya bato diriger mboka wana bokomona changement parce que biso tokondima jamais peuple wana babomaye tokondima jamais peuple wana ala nzala azanga kura azanga mai objectif ya lit na biso yango wana il faut to libérer peuple wana aye ba droit na ye peuple bato baza wana ba même devoir na bango te ba peuple aye droit na ye te ba pimela bino mai bondimi ba bimisel bino soki ramps bondimi ba pimela courant bondimi mais boza peuple albaka peuple ya ndenge nini lelo bokechu akufeli peuple ya ndenge nini po botele mabande ko na ngai boyokela bokechu mawate boyokela mawate bokechu boyokela mawate bomiyokela nde bino moko mawa est-ce que place oza na courant oza na mai omoni bokechu place aza na prison aza kolia bien koleka yo moto oza libanda na Congo omoni bokechu place aza na prison po yo kosepela baka oza na Congo zo sepela bakanga ye bokechu aleki yo moto oza libanda na Congo na vie place aza na azolia bien aza na téléphone aza na courant azolala bien mais yo moto oza na Congo oza libre oza koleka prisonnier aza na prison bokechu aleki yo moto ozo finga ye na Kinshasa bakanga ye aleki yo na prison place azali aza koleka congolais aza libre na Congo dites amen. Oui, un prisonnier en France. Donc, Azana vie à bien pour les Congolais qui est libre au Congo. Oui. Après, Bilo Bataliba, Bande Wabisha Kishasa, Bozo Netinga et Bofinga Langa Rwanda, Bande Goshi votre frère. Nazan de la Bilo. Mais boye Bakeba Swahili au Bolubaga, Namoni Mouala, Bino Swahili, Bozalo Kola Rwandais. Mais na eko sala ba analyse na to so na ser na biso moko na biso na sali ba constat na sali ba analyse na monique les Kinois ce sont des Rwandais na comprendre que ba Kinois baza ba Rwandais. Je vais vous expliquer comment ça se fait que bato ya est au bon traitaka ke bango baza lokola ba Rwandais baza ko linga ba Rwandais te bazo benga na ba Rwandais mais tala na Kinshasa. Comment bino ba congolais ministre la bino soki agriculture wana soki nani soki masaro soki nani na ibeta yete bo comment ça la fondation ya mutu rwandais wana bozu masa Félix Rwandaise bo ça les fondation mais bo kende na beni na butembo soki bo mona ba fondation wana exact ba lingi comme na ba rwandais te. Moi je pense que les Kinois ce sont des Rwandais pour Kinois azo betra kanambe maboko kanambe kende na butembo na beni soki ba obetele maboko baje oyo ba Rwandais bosa na Congo na est ezo le kate ça veut dire ba vrai congolais ba tu est les Kinois ce sont des Rwandais parce que Kinois alingi Rwandais Kinois alingi obetela Rwandais maboko Kinois alingi komona kanambe so kanambe o muto abomi bino ko komo obetele maboko les Kinois vous êtes des Rwandais bata est o botrita ngo ke ba Rwandais c'est faux. Parce que muta est alingi Rwandais ta bino moko bomoni makambo eleki na babeni na butembo ba bengani Monisco po ba Monisco aso protéger ba Rwandais mais bino na Kinshasa boza ko betela ba Rwandais maboko bozo kumisa ba Rwandais muto abomi bino violer bino surtout ba Taliban kumisi Kagame a beteli Kagame maboko toza ko ibisa mino nga muto ko sa charger na bino ba Taliban bino même njikwambila we wa Taliban njikututa jintumudisu na olobisa biso peuple zaïrois mobilisation est en plus mardi biso tout okuta na Paris oyo salinga Congo oyo salinga Kabokechu oyo salinga aza ko défendre aza souci ya bano ba olala nzala o ba zolo la libanda bande ko na biso na moni muto walo bija Davina je t'aime oyana ba je t'aime alo kutate voilà moni je t'aime na wana ochina rouge ya kerboye kebala yo to wana makamba Bokechu comment je t'aime après ala woni muto walo ko mala je t'aime so ki na général so ki je t'aime na wana yakana no marti défendre papa ya Davina après je t'aime na ya après na to balingaka c'est normal le olangai donc merci mingine bolingaka bana Bokechu bolingaka biso mais tozo senga na ndeko tu oya lingi bo Congo mutu nyoso aza omona ke cause ya Bokechu za juste mardi
tokuta na Paris na justice na 9h30 oyo ayebi adresse te bosala tu boluka bato ya France bakopesa bino ba adresse juste boyeba ke mardi eza kao debout tokobeta ba français parce que na sima français Kagame na Chilombo bana bomba na sima. Pourquoi bino batakisha sa bo bomba na bo bimisaka face na bino bo ke cha finga ka bino mi pourquoi bo porter plainte te boke cha finga Kanambe afinga Feliti mais bo kende ko porter plainte bino moko bo bima boyeke toye ko porter plainte. Pourquoi bozo bomba na sima France bato ya Kinshasa bozo bomba na sima France bozo poussa kamoto bo garder na nazo bo bimisa face na bino moko bo porter plainte contre ma finga boni boke cha fingi bino. Pourquoi bo ko porter plainte te Kagame ba finga bino ba fingio porter plainte contre Bokecho botika ko bomba na sima ba français na procès moko bidon bokanisi ke bokanga Bokecho mardi mande kolangai boya ebele il faut to défendre Bokecho donc mardi biso tout na Paris parce que mardi nde Bokecho akosamba lisusu face na ina procureur wana beli ya France pour ba libérer Bokecho aza libéré mais procureur wana sali appel pour Bokecho a basamba lisusu. Merci mingi na ba onyoso ba bazolanda biso. Merci na ba lekoto ba partager ba site nyonso oyo zui image oyo mutumo ba poursuivre bino azate zwa image yo tia na site na yo partager yango. Je pense que Nzambe akosunga mutu nyonso oyo akozala lobby et mardi kuna toza toujours message na bino to ezo komama awa na oyo afingi tokokomisa wa yambo ke ofinga ki wa yambo po biso to ba démocrate na oyo akomi akomisi wa yambo asambele pona wa yambo ba message to ekokoma Nzambe apambola bino Nzambe abatela bino Bokecho aza leader icône lobi bokoye ba valeur na yeke Bokecho azaki élu de Dieu et tozo promettre bino ndega yebisaka bino ke aza libérateur et toko libérer mboka wana dit amen. Ingeta Nzambe abatela bino. Bonne journée.